Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, bo a décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo ebengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bokuta biso kuna na. Bonjour na papa na biso Lumière Kambulu et bonjour na libota ya réflexion na mokili mobimba et napamboli Nzambe aza bien, Nzambe oyo aza malamu et zangai ndeko na bino dina la rose ona yeko répondre na kati ya réflexion na biso na motuna oyo ya semaine oyo ezwami na kati ya réflexion et motuna ngo ezali est-ce que mwasi oyo déjà aza na ndaku na ye ya libala ese a construire foyer na ye na mobali na ye baya koyebisa ye ke libala wana eza ya ye te, est-ce que eza ya solo ou bien eza ya lokuta. Donc ngai na ko intervenir boye biso tomonaka lokola ke mwasi na mbali bakomi déjà ensemble, baboti ba construit déjà foyer, donc il sait que abupia esili mais okomona ke na libala ngo pe bolukaki Nzambe te, to consultaki na biso Nzambe te, mais tokutanaki kaka tozwani tosali makambo na biso ya libala tobalani et puis tobandi kobota et ba misusu pe bazwaka ngolu wana akutani bongo na mobali et esali ke libala ngo pe Nzambe déjà a préparé ngo bongo, donc a prédestiné ngo déjà lolenge wana et bavandi na bango mais mususu ezalaka eza ya Nzambe te, donc bokutani kana ndenge na bino bo consulter pe Nzambe te, mususu pe ba consulter Nzambe mais Nzambe pe apesi accord te, alobi eloko te, boke bobalani bovandi. Bato mosusu balobi boye que depuis na jardin d'Eden Adam akondana Nzambe alobi ke mwasi oyo pesaki nga ye moto akoyisi nga. Depuis là Nzambe apesaka lisusu mobali mwasi te pe mwasi mobali te, donc ekoma bosala choix na bino ndenge bolingi. Mais nakoloba ke Nzambe ti lelo alobaka lokola likolo na se nanu ekutani te, Nzambe pe akotika koloba te, Nzambe alobaka ti lelo. Libala ya mwana mwasi oyo toyebi te akonsultaki Nzambe ou bien akonsultaki Nzambe te, mais nga nayebi ke Nzambe alobaka, même si toza ndako moko tovandi déjà, mais Nzambe alobaka. Eza na bato mosusu Nzambe sa lobela ye ou bien Nzambe alobelaka ye mais discernement eza te. Yango Bible ke koyebisa biso na Osée 4:6, mon peuple périt pour manque ou bien faute ya connaissance. Eza na bato mosusu alotaka déjà
ou bien amonaka déjà na spiritualité na ye eza mabe. Avandi na mobali azozwa deja basonge moko ya mabe, mais omona na kati ya couple na bango baza na bango bien, problème eza te. Bayaya vi na biso edependaka na spiritualité. Soki spiritualité na yo omonaka na yo deja makambo ya mabe, kozela na yo makambo ya malamu na physique te. Po to vivaka spirituellement avant to ya ko vivre boye physique. Donc si vous avez spiritualité na yo, ezo marcher bien te. Kozela na yo pete physique o marcher bien. Ato monique na physique naza nga bien, naza nga munene, naza nga kitoko, nazo sala nga boye. Mais yeba ke un jour spiritualité na yo wana e ko affecter physique na yo. Au monde des fois ta mususu mwasi oyo azwaka ne ba songe moko bongo. Nzamba interpella kaye déjà. Mais lokola esa boti, lokola bazaka na bango bien na mobali, moye pa yeba teke libala wana eza ya yete. Et tango pasteur akoya nango, omona pasteur ana abimi escroc. Mais likambo nzamba lobaka, ata 18 ans ekokisamaka. Kobota ekopekisa nzambe kosala projet na ete. Soki nzamba sangisa yo na mobali wana te, ata boboti. Lokola nzamba bongisa ngo bongo te, ekosimba te. Ponzamba bongisa ngo bongo te. Prophétie Bible ebisi biso na 1 Thessaloniciens 5 20 à 21 ba examina kango. Eza la prophétie mosusu. Eza nango ya lukuta muto aye akosi yo. Mais eza na ba prophétie mosusu ou bien ba message mosusu ba yela biso. Eza ainsi dit l'Éternel. Donc nzambe alobi yango bongo. Tango totanga na Bible, ainsi dit l'Éternel. Donc ils a caché, caché betami o mata o kita eza bon. Donc ce qui ba eli au message, faut ko examiner ngo. Kozala pressé a koboa kango te, kozala pressé a kondima ngo te, mais faut eleka na examination. Et lelo pe lokola mabe komi mingi na mokili. Tokomi kokimisa pe ba ange ya nzambe na ba porte na biso. Tokoma kaka ba message ya lukuta boye boye. Est-ce que c'est à solo? Sans pourtant o examiner ngo. Est-ce que c'est à solo? Bien c'est à lukuta. Na lobi ne bande. Lokola likolo na se. Nanu ekutani te. Nzambe akotika pe koloba te. Makambo mabe pe ekotika pe kosalama te. Mais zalande éveillé. Na makambu ya nzambe kozala pressa ko bwa kango te, kozala pressa pe ya kondima ngo te. E ba penser ya nzambe na biso ekokani te. Ndenge likolo na se ekabwana, ndenge ba penser ya nzambe to ba projet ya nzambe na biso pe ekabwana. Donc tokotika koyeba makambo ya nzambe abongisi na biso te. Likolo na se ndenge ekabwana, ndenge pe penser na biso et kokokana te na nzambe. Donc distance wana yango distance ya penser na biso na nzambe. Donc na kati ya histoire oyo ezake mwana mwasi oyo akoboya mobali na ete, mais faut a examiner message oyo bayeli kobota yango epekisi nzambe koloba te. Tomona ba mama musu baboti 10 bana bakabwana. Donc soki eza libala na yo te, nzambe ezokipe ete obota te. Ye moko pe ka nzambe mutakutanisaki wana obota, ayebaki nini azosala, ekomi pe na tango alobi ekoki. Et message ya nzambe to bapesaka ngo, bapesi yango lelo. Tango mususu après 3 ans, après 4 ans, après 10 ans, soki eza ya nzambe ekokokisama. Maloba nzambe eza lokola mbula likolo Bible ebisi biso. Soki mabele poli te ekozonga te. Donc voilà réflexion nanga na tongwa lelo yangwana. En tout cas nzambe abatela biso tokutani mbala ya sima.